Il a enflammé le zénith de Lille. Lui, c'est le number one de la musique congolaise et le numéro 1 de la musique africaine actuellement. Lui, c'est Fally Ipupa, Aigle du Cap, la merveille. Netina film. Bota le loko. Congolais nini ya génération oyo tozo le boy. Bango nyonso natanga ba Congolais atanga komo na ngai. Nani asasa la tournée ya France awa na musique. Fally aza moto osala makamala photo encourager. Banda Fally Fire. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up Kinshasa, Brazzaville, Angola, Belgique, France, États-Unis, Canada. Big up Chine. Big up Dubaï. Big up Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cotonou, Yaoundé. Bisika tout bolanda biso na minute oyo parce que la communauté est tellement grande. On vous dit bonjour, Mbote. Vous êtes sur Boalououd TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Et Katazoba, notre chronique Antello, vous revient dans son nouveau numéro, toujours animé par Igel Women, la maman des aiglons. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Balobi Mobondo Sky pona kolongola ba souci na ba anti-douleur, douleur d'annulation. Mobondo Sky yango wana donc goloa tout moi dose à Mobondo Sky 2 3 4 bouchons et ça la bino bien balobi à consommer sans modération. Alors, parlons choses sérieuses. Fally Ipupa au zénith de Lille. Lille Boukani, zénith de Lille tombé, naebisayo public nde public, ambiance nde ambiance, et fanjo yemoko na micro na podium, naebisio lo yenge, naebisio ambiance, naebisio sale tondi, naebisio engombi, batu balati, basukolaki, bayaki, bayoki pe elengi, babini, bayoki esengo, mbongo bafutaki, basaleli yango penza. Fally Ipupa abuki zénith de Lille. Oboyo sali mokili na yo. D'ailleurs mikolo okutu nani ya koboya. Nani ya koboya. Pendant que Fally Ipupa zo buka zénith de Lille et pas ya ba voisin kuna matanga. Nani ya koboya. Ce qui déjà na espace il y a 2 ans, ce qui 3 ans, bon annuler 3 concerts à Mobimba. Fally Ipupa zo beta. Banda musique congolaise, et la musique congolaise. Nani si a beta tournée ya France. Tournée européenne na musique. Nani si a beta tournée. Churambo maramuta ba vérité. Et ce qui mettre Churambo ma PC libo et timba. Fally Ipupa, number 1 de la musique congolaise. Premier artiste congolais, l'histoire retiendra. Oya kenda pena tourné na France. Azo kota pena na ba province, na ba ville mosusu. Parce que biso so tout le monde en France, tout le monde à Paris. En plein Paris. Alors qu'il fallait l'habiter, France y a peu moins moneniti. Y a peu na ba province nangoti. Vous imaginez un peu un musicien congolais qui se réveille un matin, bon, photo qui est tourné, il y a France. Il faut qu'on tourné à France. Vous imaginez un peu. Banda musique na biso ezala. L'autre fois, tout le monde a dit a chroniqueur à saler la gibiso, ba recherche, pour na koye ba nombre ya ba salle ou ba musicien congolais ba beta na Europe. Ba légende à minene toku misaka la musique ba betaka ba 2 salles, ba 3 salles en plein Paris. 2 salles, Zénith, Bercy, Olympia. Zénith, Bercy, mususu Zénith, Olympia basuka gawana en plein Paris. Si vous musicien congolais oyo akepena kokota na ba ville ya kati ya lobi, mais comment ça se fait? Batu bavanda ka na Paris ta bongo bata province ba sepela te. Bango bakobina te bakoyoka bilengi te. Toke province di. Yango no moni tourner la France
en route vers le Stade de France. C'est qu'au jour bakotia date yo yakati. Jour bakotia date yo yakati au raté c'est qu'au jour. Nebisa yo Zénith de l'île Boukani après Marseille. Fali Ipupa de conquête en conquête. Bao ba phasé. Côté kuna balobi voisin Mwamboui alala. Voisin Mwamboui. Alors, par rapport au concert, on a vu les images. Et voilà, tout le monde moni ba image wana. En tout cas, Fali Ipupa na aussi a pesa biso na oazo continuer ko pesa biso. Nga en tout cas na mona nanga lisusu eloko na ko reprocher Fali penate na mamba musique. En tout cas mokolo na ko mona ngo na ko lobango mais pour l'instant na mona nanga te parce que à part ye o peso sala mieux to mona epiti. Ouais, on sala peu mieux to mona eti. Ce qui déjà plus de 5000, 6000, 7000 personnes. D'accord, balongi bandako basukoli batie ba parfait balati bilamba na bango kitoko batie make-up bazu ba métro bazu ba car ba futi concert ba décider ba ya kokota. C'est que o bazo mona wana toleki bango na mayele te. Toleki bango na koyeba te oyo bazo mona place bazo ya wana bango moko bayebi. O ayebi koyemba te, Fali azokoka koyemba te. Azoloba azokoka koyemba te papa. Au moins na minute au Fali ayemba te na concert show wana na ambiance wana zo pesa bato ngam na pona ngai kokina soko lingo yo ka Fali azoyemba kitoko cha CD cha cassette okoyoki azoyemba kitoko c'est fini. Quand les gens viennent na ba concert bayaka ba se défouler ba s'ambiancer ba sepela ba bina ba ganga ba yemba au moins bazako ganga wana yango ndi bayela ba concert. Soko zoze la muto yembela yo neti na disque na concert c'est que yo kaka disque mbala moko. Excusez bolimbisi. Donc voilà, soko zoze la musicien yembela yo na concert neti disque siko somba disque pona nini. Concert ezelo mususu, disque ezelo mususu. Na concert bayaka ambiance. D'accord. Ozu chéri na yo bolati kitoko boye bobimi boganga lokola bana mike bozo sauter bozo bina concert ezalaka ambiance moto sepela se défouler eza week-end lundi tango ozonga musala abetela pe ba collègue na yeme vous avez raté on était au concert de Fali Ipupa le week-end là c'était chaud ah mais c'était une dinguerie on a dansé on s'est ambiancé c'est ça. Donc bino ba bozo bomaka ndoto boyembaka lokola disque na ba concert. Alors, très rapidement, les quelques points, on a préféré le conseil parce qu'il y a les belés, mais en tout cas, moi, je vais me résumer en quelques points. Déjà, Fali pour passer le showman de la musique congolaise. Alors, les autres font des concerts, Fali fait des shows. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Fali fait des shows. Et j'ai remarqué une chose. Est-ce que Boyebi que Fali, actuellement, est le seul musicien congolais oyo, Batubayaka ko s'ambiancer na concert naï. C'est-à-dire que Batubayaka pena, on sentit pena qu'il y a ambiance, Batubazo sepela, bazo ganga, émotion, ils sont en place. Il est le seul à le faire. Tout le monde qui va concert à Bawata, tout le monde qui va concert à Ferré, tout le monde va Fabrigas. Concert au batu ba sepela kapena neti ke mukili kokufa suti. Donc ozomona batu bazo ganga baza émotionné bazo sepela bazo zwa plaisir na bango bazo s'ambiancer concert ya Fali et ambiance à batu koleka même ba boîte de nuit. Moi c'est un constat que j'ai fait. Même les boîtes de nuit n'ambiance plus batu ndenge concert à Fali ambiance à batu. Tu passes à temps dans ma boîte de nuit. Moi, 2, 3, 4 fois. Dans la boîte de nuit, moi, par hasard, moi, week-end, moi, nini. Et moi, j'ai remarqué que même les boîtes de nuit n'ambiancent plus les gens comme dans les concerts des Fali. Fali, aux hommes, on a public, ils ont siépé là, on dirait, ben, si on fin du monde des a sauté. Tolongo liliwa. Bazo siépé là, on dirait, moukili ekoufa sauté. Les gens prennent du plaisir.
Il faut le voir dans leur attitude, il faut le voir dans leurs yeux. Il y a de l'émotion, il y a de l'ambiance. Vous sentez que batuaye ba sepela. Musiciens zoyemba ba baf les ali mais ozoyo kana mongo ya public ndenge ezo ganga. Surtout la partie où il y a 207, c'était mortel. Mortel. Ozoyo ka mingongo ya public ezoyo kana ke bazoyemba ba oganga. Alors que Baba Flezali, la sonorisation où ça la musique il y a leader oiseau yembande dominé salle, mais tu sens que là le public voit naie zoyokana. Ce qui veut dire que bazo ganga na niveau moko impossible pour ba voir na bango yokana. À partir ya place bazawana. Pour ba voir na bango yokana pena ki bazo ganga. Nebisio meli le bukani mabe. Terrible. Terrible Lili Boukani. En tout cas, tourner à Fally Ipupa, ils ont vraiment une réussite. Déjà, les 2 dates au monde na début, boy, ils ont moubangé na réussite. Et tu as vu que la finale, n'a autant que chuté sur le Stade de France. Et kunande sur au dégâts. Kunamna liwa, au yété au raté, au koufi au raté. Tu vois? Ba jaloux awa bazalaki awa befali azoteka te babiye azoteka mate akosala mpiaka batu oyo bomoni baye na concert wana eza banini bakashine befali Ipupa so ateka data fungolika billetterie libome bandi. Il y a eu du monde au Zénith de Lille. Donc moi je comprends aujourd'hui pourquoi Fally soka pesi date batu bakendaka. Parce que concert ya Fally Ipupa et koma ko tchap public en extase ko leka kutu na ba boîte de nuit na kala ba boîte de nuit des alaka pena ba show au senti pena boke boîte de nuit bo bini bo s'ambiancer mais lelo même les boîtes de nuit et ça et tira sou batuna na etao bazala nango te na ba concert à Fally ambiance ndingwana show ya ndingwana il faut ka ofuta tiki okende. So na fallait cette date et que yo à la ville wana. Lobo za no mo santu frère tout sœur en Christ ou bien linga no makamba ba ko bimate. Mais so qui peut nous a moto linga ambiance o linga ba sorti. Concert ya Fally Ipupa. Dès que Monica date billetterie, il faut ka o lingo kende. Pour ambiance o fallait tiaka la ba concert na e. Talaka yu arena. Ozo mon émotion. Ozo mon public ne émotion. Et puis, l'eau, moi, ils en ont un concert à Fally. À chaque fois, ils ont changé Banzembo. So, quand instrumental est bandi, batu baganga akaka. Ça dit que Nzembo est sili pour Nzembo mousso est banda. So, il y a déjà instrumental, il y a Nzembo angwe bandi. Bakria akaka. Et puis, il a fait un truc. Azana ba tube Fally. Azana ba tube, il y a ba tube. Oh, ils ont dit que so, quand bandi ko enchaîné ango. Public et ganga akaka. Tu vois? Et ganga akaka. Il a fait le travail. Il a repé sa battu bébélé, il a reçu la chanson bébélé, il a reproduire banzembo bébélé pour que tant que banda ba salle na yena ba tourner na ye. Azana répertoire moko blendé. Fallait azana album tellement bébélé à succès, banzembo bébélé à succès et ça là qui n'a pas concert na ye chaque nzembo gangi saka abatu. Ils ont le musicien paresseux aux arana studio nandaku ba parolier ba tondi kisasa mais obimsaka banzembo par hasard osalaka banzembo par hasard batu bezate banzembo répertoire moko soki akaïque te pauvre donc sentir une ambiance ezate na concert mais Fally tu ko soka de bana ko enchaîner au batu abana ko enchaîner au banzembo niti lelo na Lille azongela bango ka na droit chemin aigle azongeli bango na époque à droit chemin. J'ai bien aimé la tenue de Fally na nzembo bicarbonate erazoyemba nzembo bicarbonate tenue Fally à l'attaque wana j'ai bien aimé na sepele na mpo nini po ezongiseli biso Fally na image ya ba début ya bandaka abimi pena
tenu ane bimisi penani ti fali oya kala ya bandaka ba période ba droit chemin et osala ba featuring na ba Olivia et osala ba featuring na ba Lisha ezongisi penani époque wana. Et puis je pense que yemo wa yebaki que il faut zonga en époque wana. C'est nostalgique hein? C'est nostalgique, ça c'est le côté que fali a o tika le monde on peut ba artiste musuti. Tenu wana vraiment betaki donc je pense que yemo pa yebaki que ezongisi penani époque wana. Na taille na aspect ezongisi penani époque o abandaka na ba droit chemin wana. Ah non. Dans la fali a yebi scène, il maîtrise bien la scène. C'est le lobaki yango fali aza na nieka podium. O bakabaseli bazala na ngote. Un artiste qui a tout, il a tout pour lui. Et yusuko battu adversaire na mutabou. Abando leo na taille, a leo na terre, a leo na beauté, a leo na banzembu, a leo na succès, a leo na bandako. Na habité pour survivre ni bino ba mususu. Donc voilà, le concert était tout feu, tout flamme. Et il n'y a rien à dire quoi. Et à mon amoni, venanga Gino Lia qui a zoya bon sa micro. Il a fallu na. Et à bazobi na 207 yo. Gino Lia qui a zoya bon sa micro na simana la bi bon. Et le repèse à bon au tchango soin. En tout cas, moi, je dis juste mes impressions. Hein. Ce que j'ai eu comme impression tant on a tali concert wana ya Zénith de Lille, c'est vraiment une réussite. Surtout tant que côté na 207, mama ambiance et kota ki wana na abime. Awa siko e comme on dirait boîte de nuit. Et comme siko non, c'était fou. Partir à 207 wana, c'était une vraie folie. Une vraie folie. Il faut mon public n'engaza ko s'enjailler. Ba tout ba fou la kaka. Pour l'angoma. Eh, dala. Excusez. Alors, parti où la mona ki Virginie le kezo ya bonza miko afali na bi. Et puis que fali n'engaza wana. Soka zo zalaga na batu na ye o babanda na bango kala botika ya za na batu na ye. Tu vois, batu na ye pena o baza na ceinture na ye. Omoni, mutu lo la fali soki azo vanda na ba vrai te. Mutu aza vrai te. Ya. Succès o fali azo koma nango, notoriété o. Réussite ya carrière ya fali. Nanda kwa uti ko lakisa biso mikolo. Obi ke soza na entourage a fali oza vrai te. O koma nchora. Okoki kokoma nchor so oza vrai te. Succès ndenge wana. Vous comprenez? Réussite à modèle wana so oza vrai te. Okokoma nchor. Donc il faut azalaka na ceinture na ye na batu na ye wana parce que na yebisa ba fali ba batu moko boye so oza makasi te. So oza makasi te okomela nchor. Obimi na maseke na mukilo okomi nchor. Oh nini, oh poanika ye, ba succès, ba beauté, ba nyoso, ba palais, ba manoir. Oh comme un short. Mais voilà, heureusement que yemo kwa yeba ina bana mai na ye. Donc voilà quoi. Zénith de Lille, réussite totale et Boukani fallait vraiment tourner européenne et qu'il dit toros pendant qu'il fallait obéter na Lille, ba voisin kuna ma bibi ya annulation. Badata ngo pe kutani ndenge baronde tembe bongo 2025 Stade de France mona bova moko bando zongi se mai na salon na canapé ya salon na ye ça ba jeu. Alors na moni ndombolino na era baosala live na bango ya matanga, live na bango ya milelo na milelo. Bale la annulation ya concert na bango babandi ko seka parti moko baosala neti baobi na 207 bazo seka ba rideau mpiaka papa mpiaka au moins na minute oko
elo moko e consoler bino ezate. Même pas ba mpiaka ya fali, même pas ba rideau ya fali. Na minute eloko ko consoler bino ezate. Échec wana bozwi na yo arena. Eza mama na pota. Toyeba niti. Toyeba ninde bolela na sese. Na minute eloko ko consoler bino ezate. Ata boseki fali boseki concert a fali. Pobo mécanique ko se défouler. Tant bo kataka caméra vie conscience ayi. Conscience. Mwana mabe ya kaka so batutu baki. Aye siku place bolela yango wana. Bolo se consoler neti bo se ka concert a fali mais tant bola la douleur nde yaka ya wana. Eloko e consoler bino na minito ezate. Yu arena wana borate, bobandolela yango kaka. Batente. Ya fali abeta bino kara, po eba ke bosa l'artiste moko eloko te. Ya wacha bino musika. Fali ayebi, mutu asali carrière ya munene koleka fali na ba musicien tout congolais azate. Il a plus d'expérience même koleka ba vie wana o ba otokumisaka wana. Parce que l'expérience s'acquiert sur le terrain. Au gros, à la mukolo na âge. D'accord? Oza mukolo na âge. Oza mukolo na carrière qui banda avant. Mais moi, na muka cause na plus d'expérience que les caillots parce que terrain où il y a ko expérimenter, yo expérimenté en hauteur. Au moins, l'expérience que Fally Ipupa a aujourd'hui dans la musique, il en a plus que ba musicien belé. Il a fait beaucoup de scènes. Il a fait des villes différentes. Des pays différents. Moni fali ninga zawana ko bino fobo tuna ke ba conseil. Faire soko mikiti ça que tuna fali conseil ndo beti. Ndo beti. Bandombolino ko seka mutakoi na velo. Dejo lo balo kwa kizengi. Itala siko moni siko faire siko tanga ina billetterie siko alegi siko asaki. Oloba dalo kwa kizengi ndombolino. Oziwo kuna eraza munokolo kwa vagin. Tala munoko munene. So azolo bezo changer ba position. Eke na gauche, eke na droite matili kole kiti. Bozo seka po bo se consoler mais na minute eloko moko e soulager bino na douleur et annulation ezate. Ni diamba, ni whisky, ni eloko. Douleur wana boko bunda na ngonde ngwana. Année au mobimba 2025 mobimba bo bunda na douleur wana. Un bon entendeur, hein? Voilà, nos félicitations à l'artiste Fally Ipupa encore une fois a frappé Zénith de l'île tombée et basali yangona soki pe boana ta bokende kuna bokende ko libaya soki boko koka po mikolo bino na poto niveau bokoti na liste noire. Voilà. Bravo à l'artiste Fally Ipupa, l'homme qui maîtrise bien son art, il maîtrise bien la scène et voilà. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?